Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai. Bwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko, boni ba santé, boza malamu. Wabino mama Nitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela ngai. Kimia ezali na kati ya libota mobimba bino peu de votre côté c'est comment? Ce qui boza malamu. Bon, comme la nga na commentaire que maman Eliane Nitu biso ba yo toza bien, ça la nga plaisir toujours. Weba ke ba ngai ba yo balinga ngai ba yo ba sepela kana ngai ba batala kanga baza malamu et ça la kanga plaisir. Weba ke bandeko nga bazali malamu boko nga ba commentaire. Merci mingi na bino nyoso bo disposer temps na bino. Pona kotala maman Eliane Nitu, pona koyoka maman Eliane Nitu, merci pona ba partage. Ba onyo surtout pour partager ba émission ndeko na bino maman Eliane Nitu na pesi bino vraiment merci mingi. Bino pe ba obo like en tout cas merci beaucoup pona ba like na bino et ça la ngaka bien. Et loko on senga ka bino ezaka ke au tali émission au partager au liker pe au partager ezaka ka façon ya ko soutenir wa bino ndeko maman Eliane Nitu, ça fait toujours du bien. Lelo na eto solo la ba mama la bengi bino 3 fois. Ba mama to solo la makambo na ye nango to solo bandeko na ngai ba ya basi ekomi kosala pasi pe mawa eza pasi eza mawa ezali pe soni. Toza na kati ya mboka poto na kati ya mboka poto pa tozali mutu na mutu aza na musala na ye oyo asalaka. Ndenge tosalaka misala boye eza na ndeko mususu akendaka musala amipesa na kaka da musuna ba commerce asalaka ba commerce na ye. Commerce na etango zo sabike na zo sala pona compléter mois salaire na ngai à fin du mois ou bien musala ka yango wana ndeko asalaka. Alors ezana ndeko moko mutu abengi ngai mwasi kutu te mobali moko abengi nga bandeko na ngai ba mama na ngai ezana papa mo abengi ngai na soni na mawa na pasi. Bomoni ndenge na biloko ya kolia boye na yebisaka bino toujours émission na ngai nyonso ezalaka na signification nango. Papa oyo alobi boye mama Eliane Nitu toyebi biso nyonso na poto ndenge ezalaka. Mwasi asimbaka ndako na makambo etali kolia, mobali asimbaka ndako na makambo mosusu ezaka ya bato nde bayokani na bandako na bango. Bato na bato baba ndenge bafaka na ndako na bango, mais la plupart toyebi ke na poto mingi mwasi makambo kolia, mobali makambo mosusu. Et alors maman la bengi yo parce que eza na mama moko atekaka biloko ya kolia. Boyebi ke bandeko na biso ba congolaise batekaka biloko ya kolia. Eza na ba oba kendaka na ba Hollande kuna asombi ba Thompson na ye ba mbongo Thompson na ye nango abandi ko kanga otekala bato na bandaku. Eza na ba oba tekaka biloko nyonso ya kolia. Biloko nyonso to ya kolia o etangami biloko ya kolia. Bandeko na biso batekaka biloko ya kolia bazali. Ba mususu bazana ba exotique. Azana exotique na ye atekaka biloko na ye ya kolia. Ba mususu batekaka porte à porte. Mona nana basoso yelanga carton. Nana mbisi yelanga carton. Nana kwanga yelanga carton. Nana mabundu yelanga carton mabundu. Nana manioko yelanga carton. Nazana tomate yelanga carton. Nazana citron yelanga carton. Alors maman la biso oyo bandeko na ngai adefi biloko ya mwasi oyo atekaka biloko ne ya kolia ndenge naza kolakisa bino biloko ya kolia boye. Mama wana apeseke biloko ya kolia abandaki bien. Soko adefi mwa oyo mwa prochain afuti. Adefi afuti. Eye kosala ke ndeko oyo ya mwasi ebandaki na makambo kosomba biloko ya kolia epa ya mama wana esote komi na makambo mbongo ya mbongo ya kodefa. Komi na mambo ya kodefa mbongo. Akamati adefi mama wana 800 euros. 800 euros. Naza na ba problème ya mbongo. Yango naza bezo defisanga. Mama nabi ngai naza convalescente. Napesaka mbongo pamba te. Ngai mbongo napesaka avec intérêt. Avec intérêt. Napesaka 30% ya intérêt. Ndeko mwasi alobi problème ezate pesa ngai na kosala nini
na kozongisela yo. Ok. Mama bato akamati 800 euros apesi ye. Biloko akolia déjà defaka. Chaque fin du mois, ou bien un mois et demi, a defa biloko akolia ntia ba 300 euros. Azu biloko akolia 300 euros, azu ba wiliki na ye ba mbisi ya atoni si congélateur. So esili a defi mususu. Sikoyo eloko nini ye kosalama pona papa oyo abenga ngai. Papa abiso oyo ayebi kaka ke mwasi na ye asombaka biloko akolia. Papa oyo ayebaki te ke eza système mwasi adefaka po afuta sima non. Parce que ayebi ke mwasi na ye akendaka musala, mwasi na ye asalaka. Ayebi ka lokola mwasi asalaka, papa aza na ba charge na ndako oyo asalaka. Ayebi ka ke mwasi na nga ba charge ne biloko akolia, asimaka yango bien, asombaka biloko ya kolia bien, alesaka ndako malamu. Nzoka mama oyo ye asalaka nini? Adefaka nde biloko ya kodefa. Tango adefaka pe afutaka na ye. En tout cas, mobali akalkulaka te, ayebi te, mobali essentiel kaka alia na ye. Le reste zango makamu na ye te, ye alia na ye kaka ayebi kaka biloko akolia alia. Soki na yebi si bino ke na sote ka defise 800 euros parce que lisolo moko mobali mutu apesi ngai lisolo yango na koyelaka bino ba détail. Mama oyo ba defise ke 800 euros mobali ayebi te ke ya defi 800 euros pa ya mama atekaka biloko ya kolia. Mobali ayebi na ye te. Banda defa 800 euros abatu. Biloko akolia aoza lisusu te ninga aoza biloko akolia komika mikolo na nga na biloko. Nana biloko ango pe esilite. Mikolo biloko akomika bongo pona nini? Akomiko banga ke mama soko aye na aye po aye na ndako loko aza suna unyonga 800 ndo eloko ekimisi ye kozwa biloko eza 800 euros abatu ya saki nini adefaki. Mama oyo mukolo biloko akoma kobenga ndeko oyo adefaki ndeko adefaki biloko topeseka kombo Mado. Mama oyo akomi kobenga Mado. Soka abengi Mado ayambaki so na telefone te. Mado akoma kokima koyamba telefone. Mado akoma kokima koyamba telefone. Ya teli bandeko. Mado na wisa nanga. Entre temps biloko akolia asotaki 2 mois, apesaki taki na nyongo déjà ya 600 euros ya biloko akolia. Asotaki 2 ou 3 mois comme ça aki na 600 euros. Na wisa bato adefaki. Donc akomi na ba nyongo ya ba 1500 epa ya mama oyo atekaka biloko na ye. Mado akomi na nyongo bato 1500. Mama oyo boyebi ke mutu tuka zumbongo na oyo intérêt. Soki mbongo mwa boyo kanaki opesi ba intérêt te, ba intérêt saka nini ebakisamaka. Eza ko bakisama. Esali 3 mois mobimba. Mama do akoma okima ndeko na telefone alinga suko yamba ye na telefone te. Boyebi nde tozamboka ezamboka mukie mukolo biloko atali abi mbongo na nga na za besoin nango musala ngele sanga yango yo na oya kokoya ka neti je boye ba congolais ba respecter misala baninga te na koya kokoya lokola jenga fona luka solution ya mbongo na ngai asali makasi aluki semeki ya mama do wo ka ndengezela muto yebena mama do na luka ni wa telefone ya semeki ya mado boye na boye tout ça ka nde basolola ki peka ba pesi ni wa telefone ya semeki ya mama do azu semeki telefone ya semeki ya mama do abengi ye ayebisa ntuka nazoluka mama do mwa mikolo ebele boye nazoza su na telefone te na rappel na numéro ya mobile na ye te pe na poto bakenda ndaka mutu bongo te fosa nini obenga avant kende fo mutu andi mapo kende pa na ye bakenda te ninga na bimakabu na ke pa ya dina moda afungole nga porte na koti basala kango pa bato nyonso tute ninga na demaraka na nga voiture na nga ya na kenda nga pa mame jeni monga epumo na koti afungole linga pa bato nyonso basala mambo ndengwa na te fo boza ba pire po okende pa bato sans rendez-vous na poteza kabongo ata pe na kintsatsa ekoma bongo boyebi ke na se akanda mutu alobaka makambo ebele mama oyo atekaka biloko na ye ayebisi semeki ya mama doke mama ndenge naza awa aza na nyongo na nga biloko akolia ya 600 euros na nyongo na nga oyo adefaki nga ya mbongo na nga ya banque Lambert 800 euros 800 euros wana adefaki nga ezaka na ba intérêt nazo zoe na telefone te azo yamba ngai te nazo yeba te sko nga nasala ndenge nini semeki po yebi ke semeki achepe litoyi semeki alinga pe koyoka mabe ya mwasi ya ndeko defa biloko akolia abime ngai na defisaka biloko akolia biloko nyonso tu baliaka na ndako adefaka ngo epa na ngai kofuta ezaka matata me ozomona kaka ndeko sani napesa kaka semeki abia problème eza te lokolo ozozwa ye te zela kaka achange na ye numéro taka na même numéro loko azo yamona telefone te ya pas de souci zela ngai nazopesa yo numéro ya
grand frère numéro ya mobali na ye bien pesa nga numéro ya mobali na ye mama atekaka biloko akamati abengi mobali ya mama do alo papa mbote papa ngai mama Eliane natekaka biloko ya kolia nga munatekelaka mama do biloko ya kolia papa mama do ana nyonga biloko ya kolia ya 600 na 800 na defisaki ye papa la ngai ya kofuta avec intérêt ti lelo mama do afuta te mama do ya mangasu na telefone te tokomi soki 3 mois yango mama do ya mangasu na telefone te mama olobi nini biloko kolia asombaka te abi papa asombaka te adefaka soko adefi na ye kopesa mosusu afuti tovivaka na ye ndenge wana mama yo ntango ya kotika biloko kolia awa eza teke mado apesa ko mbongo abi papa apesa yanga mbongo te adefaka nde kodefa adefaka eza mosala onga nasalaka nadefisaka ye moko te nadefisaka bato ebele sauf ke ye banda azwa mbongo na ngai ya interet ti lelo ayamba nga liso na telefone te papa alobi ok sikoyo aza te ake mosala soko azongi na kosolola na ye nimero no yango oyo ok nazwi nimero no yango oyo na enregistre nimero na yo nga moko na kobengo ntango akoya mwasi awutaka mosala mwasi azongi papa natuni eboni sava 6 euro bato biloko ya kolia ofutaka te mpo na nini epuis yo ozosala 800 euro okendeki kodefa awa eki na baproblème moko ya grave badefisa mbongo 800 euro 800 euro ngo odefaki osalileki yango nini mama do apeli nini yango nani yango ayebi biso makambo oyo yo lia kaka toyokana nga asomba biloko ya kolia yo ozosala makambo mosusu yo ozoliaka biloko bando kotunanga makambo ebele komisanga tribunal kamango nini papa azwi telefone abengi alo mama Eliane mama do yeyo solola na ye ozwi nimero na ye wapi nimero yango yo ozwi yango wapi nalobi mama Eliane ebandi ndenge nini yo kendo benga mobali na ngai mbongo yango combien mbongo yango combien sona nango te nayiba sona nango te nayiba boni boyeko bino boka respecte po ani oke benga mobali ya moninga mpo na nyongo olulaka mobali na ngai bien ndenge nini nango wana kolo biloko olia bi mama do ozopelisela nga monoko boye naki elula mobali na ke na mobali no wapi yokanisi gwa mobali na yo lokolo linga mobali wana olela yo kifa ezanga eske nga na mobali te mpona ke elula mobali na yo mpo mama teka biloko apela mobali nga na mobali te mpona ke elula mobali na yo mama bongisa maloba ko oza na nyongo nango ozopelisa mpe monoko ndenge wana ozosilikela mpe ngai ya bandeko koswana wana mobali akokaki te mobali azwi akati telefone mobali abi mwasi na ngai mpona ni komiyokisa soni boye vraiment na mboka poto ozodefa biloko kolia yo moto okendaka mosala okende odefa biloko kolia yango wana ya solo wana avandika abose meki abengaka te ya bengi alo mama do makambo okoyokisa yana biso soni biso tolingi yango te biso soto wana poto awa ntango okenda kodefaka babiloko na kolia fo futaka eza te babanda koluka biso mpo babanda tuna biso banyongo na yo ndenge ozodefa do yo olesaka nde ya biloko olesaka ya biso biloko ya kodefa biloko ofutaka te wana ozolesa yana biso biloko ya masumu odefa biloko ozofuta te yo oza mwasi na ndenge nini ndeko mobali na ye aswanisi biso famille na biso toa bato ya ndenge wana te tomesana bavio na kodefa te nde aprofite olinga makelemba olinga bakabelo wana nyonso mobali moto azoyebisanga olinga makelemba olinga bakabelo basaki nde basaki ozolesaka mobali biloko kodefa yo kasi biso tokosepela nango tovandi babenga biso bayebisa biso mpona biloko kolia biloko kodefa olesa mobali oza mwasi ya soni bandeko mobali alobi napekisaki pe te na tikaki kaka nazoyokaka ndenge leki aza kotomboka wana après leki nanga kati telefone bitumbe bandi leki na yo afinga nga na misi na yo vandi ozoka bina ye leki nanga fingi yo te azongi soka nde na nzela biloko kodefa yo kanisi nga na ye na esengo ya biloko kodefa ya solo wana biloko kodefa odefi biloko ya bato futa yango quelle honte ntango ayebisi leki nanga ko leki nanga oyo bayebisi yo mpe moto asongisongi alerte famille mobimba navandaka yaya pekisa mwasi na yo koma bakodefaka defaka biloko bongo ya eza malamu te boni kolesa mobali biloko akodefa boye avandi bakomi komela ba whatsapp mama tika molimo akodefa tika kolesa mobali biloko ya kodefa yango mama Eliane abengo mpona yebisa yo bamama mingi balinga kondana biso bapapa bakondanaka eske eza malamu vraiment makambo mwasi nanga asali mwasi nanga asambusinga mobali nanga kolinga vandi boye moto anyongo
abenga ye mobali nini muto anyongo abenga ye parce que moi si alese biloko ya nini biloko anyongo ata yo moko mama neto lobela ba mama modèle oyo bazali ebele ya kolesa ka mobali biloko ba defa biloko anyongo soki po defi biloko ya moto futa pe mbongo na ye bakanga kambongo commerce moninga te na yango ba mama kolata kitoko eza mabete eza malamu kochaka belo na mutu eza mabete eza malamu ko changer basaki ba mama eza peka malamu mais faut ko pesa commerce ya moninga respect tango ndeko akoteka biloko nembo wili kina azoteka boye mama tango defi yango luka ofuta moninga koteka mbisi o defi mbisi na ye futa moninga koteka kwanga o defi kwanga na ye mama futa ndenge nini muto anyongo akosengo nyongo yo za kofinga ye nini yango 1500 ndesa nini yango ndezeloko nini boye na boye na mbongo te mama mutu oyo azalaka na tort il faut azana komiki na makambo nyonso soko oza na tort mikitisa po luka kimia oko komimatisa ndenge wana te yo deja oza na tort odefi biloko moninga sanza misa tozofuta ngo te epuis ozomata oza kosilika mama non na vie faut koyeba kosaka la part des choses kosalaka makambo na ndenge ya kiyanke te mobali onenga benga po bisanga bi non mama elia ni tout ce n'est pas possible faut mona mwasi nanga ndenge akongala mwasi akongala ondira aza na raison muto aza na tort akongala lokola muto aza na raison et pourtant aza na tort mwasi apelisi munoko muto aza na tort apelisi munoko moko muto aza na raison bandeko nazo yebisa bino ndeko mobali wana benga nga depuis samedi lokola nga samedi na programme na nga kobima na famille du cœur bon moko tokendeke na biso ko clôturer mois de la femme de bomona ki biso na boyebi nga pe na mutabilili nga soza pembe na ngai soko ngi ba filmer te tombola musapi sino te okoti YouTube na mutabilili ngai papa na benga nga depuis samedi elo wekamwisi nga bandeko lelo one biso bino lelo kolo nyongwana pa bengi ngai mama o ateka kabiloko kolia ateka ba wilki mama wana pa bengi ngai mama elia na bengi opona bisa olika moko boya en tout cas nga ateka kabiloko na ngai na pesa ba mbongo ko defa ba banque Lambert tala ndeko moko a mwasi mado azo biloko na nga mama zo futa te na sali ya forti na yako zo numéro semeki na ye na expliquer na semeki na ye mama benda bato ba defa kabiloko ya batu matoi mama ben et puis eloko pesa nga kanda pona na lisole pa na yo akongala 1500 nini eze loko te mbongo wana eza rien mama yeke pa na nga na maya miso azolela mpona pesa ye 800 euro mama 800 euro abaki na ba problème après avoir kozwa mbongo tala ndenge akongala donc lisolo oyo mobali ya mwasi wana ye moko apesingaki mama pesa ba mama conseil batika kolesa biso mibali biloko ya nyongo mama oyo adefisaka biloko ye moko susu pa bengi nga lelo na kamwe ye moko so abengi nga ke talanga problème boye yebisa bato ebele bana na banyongo baninga bato bazokufa na banyongo bato bazokufa no na nyongo ya leta kolanda yo te mais nyongo moninga te moninga asaleli yo feti otikali na moins 200 euros 300 400 500 bina kofuta su te moninga tonga bando nyonga na mutema okozwa bénédiction te okozwa bénédiction te tango moninga azonyokwa azonyonga na mutema okozwa bénédiction te mutu akendaka musika na ba Hollande mameli ana longaka mboka awa ngambo na vola ti Hollande neke soma biloko nanga pona osana nini pona koteka na renforcer ka ba fin du mois nanga mama nanga sikoyo azinga mbongo na ngai azinga biloko na nga akomi na munoko mo makaba bokela bato bambasu yango oyo makambo batindela bato bambasu yango o langage ya mabe yo defi biloko ya mutu oza pe na tort olie okamata omikitisa oluka kimia lokola lingi kimia te yango na ye na lisolo pa na opona na yebisa lisolo o makambo mado asali te ya ba mama baze ebele ya ndenge wana ta bokenda kozwa bambongo ya banque Lambert eza mabe te tango oza nango toki na mwa secours lokwa secours catholique mais tango ozwi luka osa nini luka ofuta mama luka ofuta baliaka motoki ya mutu te et puis commerçant atikaka mbongo ya commerce te baliaka motoki ya mutu te bandeko na ngai bosala angele bosala keba kodefa eza mabe te koboya kofuta nde eza mabe ndeko nyonso naza kointerpele o place yo vandi soko yo boza nyongo ya mutu futa liwe yake lobaka te
oyebe bembe oyo kufa ke tiki ba nyongo ya bato eza ke bembe moko pe ya soni ka ana nyongo na nga autant ana nyongo na nga autant eza mabe na nzela lola ekokangama. Bible lobi malédiction sans cause n'a pas d'effet, malédiction avec cause ezaka na ba effet nango. Ba mama boye boze ebele ya kodefaka biloko kolia sans kofuta. Baninga bamona kapasi akende musika na Belgique akende Hollande akeluka mbisi boye kaya na mbisi na mwa wilki boye mwa kwanga kitoko mama mutasali nzela ekoma tango kofuta. Est-ce que mutakenda kodefa biloko na Lidl? Osokenda kodefa na Carrefour? Non. Congolais a respectera musala ya ndekone Congolais te. Moninga no Congolais so osala musala so respecter yango te. Réponse à ma be langage à mebe na mundele kutu achela biso wisie olingo futa te nyongo eleki wisie ya kokango biloko ndako pona koyebisa bino ke ezala leta atikaka nyongo te lobo kufa leta atikaka nyongo te loba mutu okufa nyongo soki eleki batindele wisie kendo kanga biloko pona nini pona ba récupérer ata mwa muke bande kona ngai kodefa biloko kolia eza mabete kofuta nde eza malamu. Bambongo ya bato ba Banque Lambert ozimbongo moninga Banque Lambert ozimbongo tango zaki na difficulté ba pesi mbongo saleli kofuta yango komi problème nazo belela bino nyonso. Allez molimo bato bofuta ka nyongo te. Allez Saint Esprit kanga bino bofuta ba nyongo bato bofuta ba oboka futa ba nyongo te bofuta soki okofuta nyongo mutu te zala na langage ya malamu sola na mutu bien ndeko lelo lundi ona na ngote lundi okuna na kopesa yo na mutu yo moka Bible lobi une réponse douce calme la colère okomona yo za na faute na likambo mais yo pe mutu osa nini okopelisa munoko ya malamu te bandeko na nga tala mobali mutu abenga kinga liboso po yebisa nga makambo mwasi na ye yebisa ba mama ba benda ba mama to batika ko lesa ka mibali biloko ya nini biloko kodefa ye moko kolo makambo sa nini abenga pe lelo do batu mibali na lisolo moko. A bon entendeur, salut. Nalobaka toujours que émission nangeza pona ko bebisa te mezaka nde pona ko bongisa. Donc ndeko nyonso ebi kozana nyongo ya bato sala effort ofuta nyongo wana po ozana kimia po muta defisa kyope azwa esengo. Pona lelo to suki wana ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki ya. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshane bana betu bons. Bye bye.